ba fan nyonso bolingaka culture pays vie bokende déjà na chaîne na bango ya YouTube bon la message mais c'est Google atikaki kuna bon répondre. Qu'est-ce qui se passe entre Just Diena na Eclipse Monsoso Yesu ya ba animateur. Just Diena a décidé ya kozonga na kati ya culture pays vie et pas ya papa na ye. Maintenant la culture pays vie au moment où je vous parle le chef c'est Eclipse Monsoso Yesu ya ba animateur. Mais biso stoyebi que la culture pays vie dra rip à le son retour. N'évitez est-ce que avant Eclipse na Just Diena bazara déjà na ma mésentente ni eza koleka na culture pays vie bande ko na ngai. Allo ba na ngai au final ngati na bona ngai pardon na bona ngai. Bino soyebi que Félix Oise quoi depuis confinement aza bon na Paris pour na ba biloko ba livre na yazo sala Eclipse Monsoso Yesu ya ba animateur comme chef d'orchestre yene mutaza awa azo coordonner ma munyoso bazui kaya Just Diena batika ngo pa ba fan ba girango mutazo lingate pardon Just azo na cultura eza Eclipse. Pour quelle raison? Eclipse est animateur, lui c'est un chanteur. Oh boy quoi. Rossi News TV et l'émission News Yasika. Oui, tu s'abonner massivement à Rossi TV. On a tout le monde à théâtre, à émission, à lobo. Musical, political, chronical, sportical, karatécal. Nous sommes Rossi News TV. Abonnement à s'abonner à Kaka. On s'abonne, aucune notification. Kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV. Ne makambo. Ochaka Linette na Rossi News TV pour na s'abonner. Donnez-moi l'accès de vous informer pour ce qui concerne aujourd'hui, chers internautes de Rossi News Télévision. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Forever et c'est toujours moi devant vous, Sarah Matoumona Marcelo de la presse. C'est nouveau message parce que ngai déjà na message na bino ba fan na ngai ba fan nyonso o bolinga chaîne na bino Rossi News Télévision. Je dis bonjour à mon boss, monsieur Joyce Samboui, autrement dit monsieur le silencieux, le cœur de maman paradis. Maman Rossi Loufansoni. Voilà. Je dis bonjour à Montréal, Mirakinzi, papa na Pedro. Autrement dit, Moutozane Ernion, c'est pour mon aboué. Voilà. Moi bien. Toujours pour ce qui concerne l'actualité musicale, Léon a éliminé le solo moi qui toko autour solo là. Et là parmi ma boîte, ça la rage précisément. Sur l'orchestre et la culture pays vie à Félix Oise quoi. Bino soyebi que Félix Oise quoi depuis confinement aza bon à Paris pour na ba biloko ba livre na yazo sala et aussi pour na ba quelques clubs au faut ça la kuna et puis aza na nzembo moko yembi na anglais ou ezo senga fo bon msho sala makuna na Paris yango tilelo aza Thomas Eclipse Monsoso Yesu ya ba animateur comme chef d'orchestre yene mutaza awa azo coordonner ma munyoso répéter zo salama ma munyoso salama kitoko nini eza koleka na culture pays vie bande ko na ngai allo ba na ngai o finga ngate na bona ngai pardon na bona ngai pona de bato ba yebinga ba yebiketa nga pe na banalise na lo ba la ngai chuma mbo pesa kanda et puis ça la bien tenga lo ba. Qu'est-ce qui se passe dans la culture pays vie? Qu'est-ce qui se passe entre Just Diena na Eclipse Monsoso Yesu ya ba animateur? Bon, ndeye monde eza komi benga ndinga bien. Bino soyebi que Just Diena a mokili ngo liboma vocal na yo esala rage na kata culture. Et comment na moi ton o balongwa kana culture bakenda ko se réfugier na quartier latin et pas quadra et le cœur de maman Lia. Voilà. Et puis kozala kuna pas moins de 2 ans 3 ans aki kolongwa. Tanga longwe asali mamnai. Et ma banze moni ba bombo ba moi banze moni pesa ngo bien mais vu kaka bino boyebi ba financement et puis promotion et ça sera penalty. Just Diena mo sa mo musique ni mo boye ka bongo ka iska koki ka bongo. Mais dès que baloba retour à la source, Just Diena bi na roku fa pe boye ten quand même. Ku fa so ni go mona passe.
Just Dien a décidé à kozonga na kati ya culture pays vie et pas ya papa na ye. Mais biso stoyebi que la culture pays vie dara rip. À le son retour. Biso stoyebi bien. Parce que Bercy mwana a Lucas zonga cultura ye kutu ba yebisa ye wazoka biya yebi ka kufa. Donc depuis que la culture est à rip. Mais juste bien au moment où je vous parle, bah de marche et ça en cours à son la culture pays vie. Pour quelle raison? La raison c'est en hauteur de ça que et 6000 en hauteur kota kendaka et puis mara musu soit sali les 6000 en hauteur c'est décidé à son la culture pays vie. Maintenant la culture pays vie au moment où je vous parle, le chef se Eclipse Monsoso, il est sur un animateur. L'homme à Charlot. Dans ce on a encore est-ce que avant Eclipse, na Justin Bazara, déjà dans ma mésentente, là je sais pas. Oh, le long bête la bino, il solo ni dans Vandia. Bazui kaya Just Diena, batika ngo pas ba fan, ba girango. Ba fan nyo so bolingara culture pays vie, bokende déjà na chaîne na bango ya YouTube. Bon, et la message, mais c'est Google la tika kikuna, bon répondre. Parce que les gens, les Cambouya ko voter. Bon voter, juste à zonga, to ba virer. Mais le jour va au bas, nyosoyo, mutazo lingate Eclipse, mutazo lingate pardon, juste à zonga la cultura et ça Eclipse. Pour quelle raison? Eclipse c'est un animateur, lui c'est un chanteur. Ah bon et point. Ah bon et point. Et puis ma monsieur moni so le gros zonga côté mon baby ça à Montréal Mirakins. Ya nous na bien. Just Dien à peine na moi bien dozen en moi bilobé là. Comment ozonga place aux alaka parce que des ana même betu tango koli tango ya olala makole malibanda. Donc on c'était que place aux alaka avant to ele ozonga kosi. Un so ozonga na sima ba Champs-Élysées. Na sima ba milimo eza bongo. Mais comment on va pour zonga? C'est ta maison Félix a papa na yo. Na ndenga bongo. Mais juste Dien tu parles trop na télé. Hein olo ba moi mingi. Parce que ça va mise culturelle bien té. Que depuis au Longwa promotion ça la soutien na cultura, ba les gars soutien na télé. Bon ga ba pongi na ba pongi. Non, le connaît ça li bien té na ba fan ya cultura et puis na ba musicien ya cultura pays. Comment ils ont supplier bango ozonga et puis comme ko le kana télé na mo ba arrogance moko go yero ba ndenge mo nditi kaka tu yo zonga yo changer makambo. Mamni no changer. Changer l'autre. Si vous voulez kitoko ano garda ngo peut-être yonko bando yembela. Mais ba olongola yesu te ba chayo wana okosi. Mais oya na okaka. Ba fan ya cultura ba stabilité na ba manière ozoloba na télé. Que mais c'est Google le sengara ba tulogola ataka na batora bino ba Jos pour actualité à groupe ezalaka pona visibilité ba ministère culturel ba niko se faire voir te na télé oyebi quelque chose à manque mbongo to nini ba maman je ça bien tu sais dans la vie il faut avoir l'esprit de respecter les gens hein faut respecter ba tango lo ba bongo tu dis ça indirectement mais ça directement pas bato bata ko se sentir coupable quoi ya no kana maile na malembe parce que les Cambouanais ça les bien té en moni bazu dossier non batika na maboka ba fan ba jiji sorozonga ba voter ba fan nyo sa culture ba kende déjà na culture pays vie na chaîne na banga YouTube wana boyebi boko kuta dossier za kuna boko régler ngo botala kana parce que le là comme quoi qu'il est Eclipse Monsoso comme si yem to boya Just Dien a zonga juste na boy te mais ceux qui ozonga na yo c'est pas un problème mais bango ozonga na gouvernement Monsoso et c'est le problème que se poser né wana lui un chanteur lui c'est un animateur mais c'est un animateur confirmé avec beaucoup de confiance na kata cultura beaucoup de talent, beaucoup de marambakito qui a malamu à ça dans cultura et Félix a moi a récompensé pour accompagner mutuka abimi c'est l'accident baibi ceci c'est là abino récompense tangé za ka fozala chef d'orchestre
Donc ceux qui bafan na bafan ya culture il ne bon tu faut bon de la bafan na culture si bandimi ozonga yebango ozonga na gouvernement monsoso vouloir ou pas parce que c'est lui le chef bato bio non Félix banda kenda poto ba mise ba comment galerie ba répétation te non lokuta ba mise ba répéter yemo yeswazana azo coordonner ma nyonso donc trop kitoko. Et puis mon soso a signé 2 titres dans 4 albums article 23 et ça n'a bon. Et aussi mon soso lobby azana tenté na bazoka o ezanga sukali. Il n'a pas le temps. Il y a bazoka o ezanga sukali. Est-ce que tu éviter bazoka o ezanga sukali ndé nani? Est-ce que c'est juste Diana? Est-ce que c'est j'ai ça que tu peux il peut mon micro bi maman ouais indi sunaye na ibute soit genda non yoka. Donc je vous annonce déjà micro ya na kolukila no mon soso ameka ko expliquer biso affaire ya bazoka ezanga sukali po ezo créer polémique ya makasi. Jos Cultura Pays c'est ta maison mais ya kango na ndenge mo bien ne viens pas kende tu la tabatu ke ozonga po okitisa batu pour minimiser bato bazakuna ba osala le côté yuso soyo sani parce que depuis que tu es parti waze ko beta ba kumba na bien beti ba l'été na bien beta banzi mona bien ba mise ba so ba vocal bien bon on a évité vono ka ba no manquer des zonga après s'il après l'autre après l'autre. Donc arrête de parler de n'importe quoi à la télé, à Rolobake, Misana Balala Bapungi, visibilité moins et déranger ma fan ya cultura. Et aussi déranger ma ministère culturel, on moni sort no bati on a ma boko et ya ba fan. Et aussi na ebisio que si tu es la bienvenue du nouveau na kati ya Cultura Pays vi Rosa na kati ya gouvernement monsoso na ninga bien. Yango moni ke balobaka ko keli boso na ngo komate. Nga kama mise na biso yo mto vandi na yo na ebite mama paradis mama Ronsi na ebite ba mise na so mona ranini na ebite donc je no vandi no place osa na bien o stuka mu pepe sipe mu pepe no ba ko misala satana ya bo lokuta misala satana ni ne bozali na bino nyonso na ba mesi na ba gabana bino bozaki équipe complète. Ok, na courte joie et le bon mon sosolo à mikolo bolongwe kitira bogela no kolia na fulu et lelo et comme mususu poni amise bozala bata panique place aux a moni lo ezara plus ezara considération moni ngane na vandi bo liboso na bino na chaîne na bino bolinga ngande mnaza a vu que ba considérer nga pendo sala bino toujours musala. J'aimerais le mon peuple mo boye chaîne mo te wana za via panique yango de to boya et surtout pas les musiciens na biso place mo bo vaino bien surtout pas au longo ko sa carrière solo et simi pété au se banzembo pola au limo peka bongo na talent na yo na voix no ekepe ka bongo ni longo sala abino moi ça la passe musicien no bando linga mingi avec na voix bien. Ah longue caraboé à qui côté moi simbité à celle m'emmener zangatine simbité et puis à communiquer bon parfois ça fait mal parce que ils ont pas fan no batala bino balinga rabino ah nga pa misa préféré na intel mosuka wa longue poser mutu mso tango longue de pas leader na yinyomba moko ando c'est pena autant ozaki et pas mutuana bon mais ça na ngai je vous retrouve prochainement dans un nouveau numéro de l'émission. Au revoir.